Ezala bisika nyonso bozwili baku ya kolanda solo la plus magazine nabino oyo bo préféra ya mokola lelo yango ebandi mbote nabino. Ministre d'État, ministre ya Justice Constant Mutamba akendaki ko remettre officiellement so ya Assemblée nationale le pas ya président ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe. Vous avez détail nélement oyo. Honorable président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et nous nous sommes nous nous sommes empressés à valoriser le côté garde des Sceaux. Et donc nous avons fait fabriquer un nouveau sceau officiel de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des Sceaux officiellement le sceau officiel de la République. Et donc nous l'avons commandé auprès des Chani Metal. Et voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Merci. Ok, voilà. Il est là. Très bien. Merci beaucoup. L'attitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, à notre requête, vous adressez seulement cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons déjà les sceaux officiels. C'est l'occasion de demander aussi aux autres institutions qui ont des cachets ou des sceaux abîmés ou qui ont fait fabriquer ailleurs de se conformer à la Constitution. Puisque vous êtes ministre d'État et garde des sceaux de tous les sceaux de l'État officiels, à moins à laquelle chaque institution doit venir de vous. Merci, on va en faire bon usage. On va bien le garder. Merci beaucoup, je vais vous accompagner. Insécurité na commune Yentele beaucoup mestre pe ba service de sécurité bazui ba disposition pour na protéger population malamu. Reportage. Effectivement, nous sommes venus sur appel du bourgmestre pour cette réunion vu la situation actuelle de notre secteur, surtout de la commune. Et alors, il y avait des desiderata à soulever et voir de quelle manière nous devons venir à bout de terminer cette insécurité qui règne dans notre secteur. Et nous avons pris quelques points qui sont tellement importants que nous devons maintenant mettre en pratique pour essayer un peu d'éradiquer ce phénomène d'insécurité et surtout de cette insécurité qui gangrène notre secteur. Effectivement, il y a des avancées parce que présentement, au moment où nous parlons, les éléments et cadres du commissariat urbain de Lansele sont au four et au moulin dans des secteurs où ça brûle. CNPP, oui, vers Nganda CC. Oui, il y a déjà les policiers qui sont sur terrain en train de traquer ces petits colons qui sont en train de semer la désolation à la population. Et nous allons continuer. Et nous avons pris d'autres mesures que nous ne pouvons pas dire ça comme ça, que nous avons arrêté avec le bourgmestre, que nous allons commencer avec des opérations ciblées, que nous allons commencer incessamment à opérer. Pour les policiers, je leur dirais ceci. Ils doivent toujours obtempérer aux instructions de la hiérarchie parce que nous sommes là pour la population, nous devons sécuriser cette population et c'est bien. Et néanmoins, aussi longtemps que quand on nous appelle pour exercer quelques activités, nous devons nécessairement le faire avec professionnalisme surtout.
pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous demandons d'abord aux policiers et à la population. Je demande qu'elle soit calme. La police est sa police à elle. Nous sommes là pour la population et nous n'allons pas reculer. Nous allons toujours faire en sorte que cette population soit sécurisée au maximum. Na ligne de front, wazalendo ba récupérer drone moko ya ba M23 ou ba pakati mbangulo kito et l'équipe aux détails. Voilà, nous sommes en train de vous montrer les résultats des éléments du FPP-AP sous commandement du général-major Kassera Kabido. L'appareil que vous voyez ici, c'est l'appareil drone que nous venons de récupérer sur la ligne de front et c'est pour les M23. Aujourd'hui, nous étions dans une opération de grande envergure et voilà le résultat que vous venez de trouver ici. Cela prouve en suffisance que la mission régalienne que s'est fixée les éléments du FPP-AP est en train d'atteindre ses objectifs. C'est pour dire que nous allons poursuivre avec les opérations jusqu'à ce que la République puisse connaître que les enfants du millier ont le souci de leur pays et ils sont en train de travailler avec toute certitude et avec toute moralité pour connaître qui est l'ennemi de la République. Ça, c'est le résultat. Et nous avons d'autres appareils que nous avons récupérés. Mais ça, c'est au moins, et le résultat, c'est au moins le premier élément que nous venons de vous montrer. Dans les heures qui suivent, nous allons vous montrer même les armes, même les munitions que nous avons récupérées auprès de l'ennemi. Donc, soyez sûrs et certains que le général Kasereka Kabido est déterminé à mettre en tout état de cause en déroute l'ennemi de la République. Donc, nous appelons les Congolais à soutenir les VDP partout où ils sont pour que le résultat pareil puisse continuer à se faire voir. Aujourd'hui, les résultats que nous voyons ici, c'est le fruit des bravoures des éléments du FPP-AP que vous venez de voir. Ils sont déterminés, vous les voyez, et ils sont déterminés toujours à mettre en déroute l'ennemi qui est aujourd'hui en débandade. Et donc, soyez sûrs que nous allons travailler pour la paix en République démocratique du Congo. Nous vous remercions parce que nous savons que vous serez derrière nous et vous serez derrière les actions du général-major Kasereka Kabido. Merci beaucoup. Un civisme routier, la police nationale congolaise en charge de la ville-province ya Kinshasa, bazali ko multiplier l'action sur terrain. Commentaire. Depuis le début, il y a semaine l'élément, il y a la police nationale congolaise bazali déployée na Banzela ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en vue ya lutter contre Oyo bazali ko considérer le cola un civisme routier. Opération Oyo ezalaki lancé lobby eleki na yemoko commissaire provincial ya la police ya ville ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. C'est quoi encore là? Mon Dieu. T'es là. Au Kangi yango on dirait colis au kende na nini na foni. On dirait colis moko ezo kende na nini na foni OK. Tu es courageux hein? Non, c'est pas moi. Moi on m'a demandé. Moi je ne fais qu'exécuter. Qui vous donne l'ordre d'abord de faire ça? Kasi tikana yebisa bino ke kaka ndenge bozali komona boye constat ezali ke ezali kaka mingi ba mituka ya ba ministre ba conseiller ya présidence pe ba autorité militaire nde ezali kotambola na sens contraire nde ezali kotambola na ba plaque baché eloko oyo bapekisa bango depuis kala et puis pona nini ba bombaka bashi yango ti lelo eyebani te.
likolo ya bitambolela mwanza oyo ndepe ezali cause ya bambouteillage awa na ville province ya Kinshasa. Bongo le tande saini. Acha mfanzi. Ozo bomba ngopona. Siemta. Kura sima. Acha mfanzi. Kura sima. Les hommes forts. En tout cas, botika na yebisa bino lisusu ke mituka ebele ekangamaki pe bamemaki yango na fourrière ya commissariat provincial ya la police nationale ya ville province ya Kinshasa. Allez, va m'enlever ce que tu as mis là-bas. Va m'enlever. D'abord, ton bulletin de service est où? Allez, viens enlever ça. Est-ce que le procureur est là? Non, il y a une dame. Donne-moi le bulletin de service. Ah oui, boyende ezalaka mon général Blaise Kilimbalimba pe belément nyonso ya la police nationale congolaise musala kitoko. Bolongolela biso nanu babashi nyonso oyo batiaka na baplaki na bango comme ça toyebana bien bien. Yeke yo. Bako Sabinote, inspection générale et finance, c'est-à-dire qu'on bénéficie de la confiance de Mokonzi Mboka, son excellence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, vous avez des détails, l'élément. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Kongo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye pona nini motema ya bondoki boye lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision à Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi bambongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya Mokonzi Mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wo botika monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets,
l'argent dans les sacs de maman. Les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité dans le gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Rocade ya Kinshasa dont les travaux ont été lancés lobby eleki na Mokonzi ya Mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala Ozali Congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo, Monsieur Jules Alingue Tekei l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Bascripteur congolais bazali kolela musala na bango et komi kokufa ministre ya culture PR Oza Wapi Fiston Pero Serfa Luzolo pour nos détails. Congolais en général, le Kinois en particulier, Oyo balekaka na commune ya Limete, plus précisément na 7e rue, place commerciale, bamonaka wenze ya bikeko Oyo. Tikana yebisa bino ke awa rezali ko beta manandenge ya danger awa bozana idete. Bapa ya bayaka ebele ko somba pe ko savourer loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye. Awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosalama sur place ata ya commande selon guna yo bakobetela yo yango dada avec impact pe idéologie. Équipe ya magazine na bino e pusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango. Mais biso c'est passé danger parce que Moussa tout ça matona maboko. Rosa mutu aye na commande pour celle temps sur 2 jours moko et leur une semaine. En temps mutu sou pas yé au côté sambongo wana. Mais moi est-ce que rosa bembongo mutu anso ya tepo maboko yande mona machine te. Machine ko ça lelo aussi si pe na po. Donc difficulté no ya liboso ya ngona. Ya mi balé pe susu. En tout cas, vente pesa mati. Quand il a été par rapport au pays sous payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba OK na ngo ezotikala badouane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste streetaire ezoboma biso makasi donc difficulté mais sous au moins ça plus yango wana mo na yebisu ezokotsa ma donc tout makasi à vivre na biso taka to futa bana kelasi ndaku ozomona donc parce que le gars mwana et comme mususu ayebo façon makaba bracelet bablo moi mikie maintenant sur ça que le monde peut que le on te $500 mutaye pe ba sombi on akeno makene report éthiquement mutwana satasoka ya resomba sous donc difficulté en main ngwana la misère za mabete za bien mais siko to za belé bo biso c'est to kika na misère vous êtes belé, biso net biso de tangana ti azanga abina benga na zamu dato du jour. Misé za te du jour te misé. Et la ba jour ba expression biso ba kota ka musu pe ba komisi ba quantité. Donc nezi ngani za na yebi ke na teki ote na ko tika mwa liaka pona parler sauver. Donc c'est même que tena misé kuna na yebi ke na ozona ngala Mexico et ils ont qu'à temps. Ils ont fait ta solo. Mais misé pe ça m'embête ça bien. Vous avez comprendre mais est-ce que ça ba norme ba landelaka. Autant soucieux pour qu'on kokisa ngote ils avaient pas ici vous avez mais ils a bien mais nga dès to za pour na nga na préférer na hotel la nga nga ba difficulté na pesi pour na bango report mais misé za mabete za pe bien bon loko l'état ko ça ezaka 7e te ça sangisi ba wenze nyonso na ba royal na mbinza kuna na delvo donc sangisi biso nyonso donc to baka Congo mobimba
po ezaka na kisasa wate Congo mobimba donc l'État fa bundela biso makasi pona likambo ma ya kofuta ba douane oyo ya biloko ba osomba donc kalezaki mo muta oyo ata msusu asomeke kwa mulaya munene akenango facilement lelo ko muta kebwe asombi dans 10 pièces 4 pièces que 6 pièces etikali donc ba biloko wana pe quelque part comme ko encaisser biso par rapport au vivre na so poto vivre akana awa sawa na za eloko msusu na ebité donc elo na 5 ans na ba continue biso o tozo zela ya sika en tout cas pas dans le pe likambo vraiment ouais en tout cas merci comme on a eu Fiston Ngoimatala naza mwana yolo nord ouais bien nga mingi za munda pona musala ya artiste on a beti CTK que l'état vraiment alandela biso pona likambo ma ya ba douane o ba to futa surtout pona biso ba streeter ndeki et comme da sombe freiner na kati aéroport pona nini par rapport au montant bazo senga il a calculé sombe loko $500 yo sengi $700 parce que tala da zo peser donc yango difficulté yango yango na sengi na l'état en tout cas alandela biso likambo wana bon musala oyo eza musala na biso to bandi on peut moi kala mais problème toza na ngwawa toza na ba difficulté ebele premièrement na nous pona vente okosa lelo ko boye poteka basi ba preneur bazate soko yo zo ata mo preneur moko boye soki asombelo ekeko kaka na aéroport na biso ya Pambawa po ekeko ekende mutako somba par exemple asombe ekeko $10 mais bon kende ko futa yi ba droit kuna na aéroport tam sur 20 ou $30 donc tout ça na difficulté makasi siko mutasa sombelo ko $10 ba droit yo kende futa na aéroport kuna $30 est que l'Uber yo sombelo biso so ekende amoyate donc tout ça na difficulté makasi côté wana donc côté wana tout ça na difficulté makasi en tout cas gouvernement faut atteindre la biso problème nous atteindre la biso problème parce que tout ça ba difficulté na pour nous doit ta matière passe ce qui gouvernement c'est la biso ta ba industrie qui permettre biso ba matériel tout ça nango peut permettre biso ninga ko travailler et vous allez bien ba matériel surtout vie ça va mais talane na le travail na makulu na za bendi ba équipement bien té mais na ibi musala l'état zo qui peut bisoter todo souffrir na niveau moko au sakana mais si ko nani a ko soutenir biso yango to senga na gouvernement a soutenir biso ils en avaient équipement ya pamba pour tout me ko se retrouver l'eau. Bon, la police a Zalia, dès la police a taillé la biso de l'eau. Tout ça, les moyens au sala moma de quoi mener les actes. Donc toujours débrouiller quand on a la police à Zawana, bumbi ka biloko, on finit qui a taillé les bino, na tongo bo futi mo ba douane les araka. Donc tout ça penza na biso a bien. Na neti biso yo. Edo senga l'état ndé a soutenir biso ko baluka peninga ko orienter biso to koma kuna ko biso ya misuso yo na to komi ata kuna te tebi pende ni nzela ni to koleka to koma kuna te ministère où ya biso mo ya keti a tiara biso ata kati mais to ka soutenir ba musiciens soutenir ba artistes comédiens mais biso ba sculpteurs en tout cas batala biso te en tout cas côté wana l'état luka balola na mi soit à la pébiso auto longa teno na ba difficulté tout ça bon difficulté à musala ezakaka par rapport ya ba matériel ndé isa nango pasité matériel ezebeli ba moyens de transport ndé isala ke oui to kutana mwa ba difficulté à moi makasi po parce que awa biso na Kinshasa ba matériel tout ça la ka uta même matériel par terre ndé siko difficulté ka ba transport tout ça pendant ba moyens de transport le omona kaka ndé tozo bunda bo selon biso matériel biso tozwaka mingi utaka kwangu mingi utaka pe Équateur ndé biso tosalelaka biso pena toza na posa yo mo na marché ne ezali donc marché na biso oyo ya limité oyo ça donc Delvaux biso
biso nde pena tobomi nde art nde ya RDC pena eza na moins visibilité parce que na ba visibilité pena te mais moins visibilité par rapport que oui oza pena na marché moko yo mozomona nde ezali biso biso moko nde tobunda kana moke po parce que marché sala nini ezala ya malamu eza kaka ke oui par rapport que oui batie biso nde batika biso po parce que tosala parti wana mwa respect ezali na bato nyonso to bayaka soka ye même nini awa soki moto alobi ke otrakaseri nini ezalaka te ya malamu nde yango wana mais visibilité pena oyo ezala pena ke bamarché mosusu nde tomonaka ya vannerie ya baniveau neti ya bani neti tokoloba lokwa neti baivoirien bacamerounais banani mais toza na bavisibilité wana ti bon tokotaka na mise te par rapport ke mwa badifficulté eza mwa makasi eloko okotya na mise ta mosusu eza ke wi te leta yebi ke wi te moto inteli boye akotisi eloko boye po mwa eloko ezala mais toza pena yango nozobi tozotravaille selon biso somona eza na ebele mosusu omonaka tozoyoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo mosala pena ke tozotravaille omona moto ezobima boye babénéfice wana pena eza na tozomona boye biso moko mwa bashe mwa sachet mwa table ka nde eza boche soki tobashe mais okeza ke wi te façon ke nde ezala pena ke mwa depo mo boye depo pena ke wi ya baartiste toza nango te bon neti tokoloba na façon ke neti licence donc moto asali eloko na asombi licence aza na licence na ye bon bamoyen wana pena nanu tokomi nango te bamoyen nanu tokomi nango te yango tosenga makasi ka leta cadre biso pena na bafaçon ekozalila atia pena baartiste na bandenge moko ndenge baartiste mosusu bazali leta atala biso asoutenir biso pena toza baartiste ya mboka oyo lelo oyo biso nde toza boye atake na bapays mosusu tokodefendre malgré ke biso tozangi bamashine oyo ezaki ewi te ya nakoloba lokwa neti bamashine pena nde baninga mosusu baza nango basalela mosala rapide basalela mosala na bafaçon moko boye bakondition mosusu osala na maboko yango ozomona ke osenga kaka ke wi leta soutenir biso mopanzi na biso atala yango pena ekozala bien soki gouvernement oyo ezoya oyo lisusu ministre oyo akobima lisusu atala pena kaka na biso ekozala malamu eloko eza makasi ke esenga biso bosangani mpe ezala mpo nyonso to ezala malamu babi ke bato misusu basangani bapesa force mosusu oyo ezangaki na bango na yango tozobaka kewi leta talaka na biso basusi na bango ezali nanu ebele kasi kozala malamu soki bakonzi ya ministère ya culture et art bayoki préoccupation na bango ezala même bato ya bonne volonté homme d'affaires bailleur de fonds esika ya koinvestir yango yo po na kovaloriser culture ya mboka po awa des fois te talent elali awa otie tembe upesi mbongo na yo awa bakoki pe kosalela yo babimiseli yo ekeko ya arobase mokuna le parzuria de la République autorité morale de la jeunesse henke yo bamata bakita babalukala mabele na préféra bino sola plus ya mokula lelo ekomi na suka bosepelaki na ba image bopesa merci na 4 fois champion play Israël Mbuya zalaki na sima ya caméra Jérémy Foueta zalaki bongo na régie finale ngai na bino tukutani lobi ekeyo